Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre CL News TV, mon pépé Asika, de Christelle Arose, mon l'iranium de la presse congolaise, que je dis bonjour. Je dis un grand merci à mes chers internautes qui est toujours branché pour nous suivre de partout dans le monde. Merci à toi, merci à Papine Zola Messo, merci à Rokar Miesi, le mignon garçon de Milouz, merci aussi à Jules Mwamba, Hôtel Accenti, babi lieu de repos est bien, qui vraiment paisible, babi que bon séjour, il y a besoin, baya na Kinshasa, bazala on a toujours na Hôtel Accenti. Merci à Francis, merci à Waza, merci à vous tous au Bobenganga, mais merci pena baina sobache la biso toujours ba commentaire pour ba finga biso na sipela na bino makasi parce que nga na yebi yo te mais toi tu me connais donc tu es une star. OK, merci Nabino. Aujourd'hui te ko yambela bino moko il y a artiste et comédien par rapport il y a suspension à notre artiste au Boningara mingi tendresse la sirène. Donc tozo yambela bino moko il y a ba comédien, il y a journaliste na biso babi na masolo ya mboka asaka ye monde à battre qu'on a vu vraiment rivalité. Jericho Betox. Bonjour Jericho Betox. Bonjour Vanessa Moussao. Bonne santé. Santé za kimia, santé za pena makasi nangolo ya Nzambe et puis na pesi merci beaucoup na babonné sur CL News. Là je vois directement Christelle Mamounwa Yangande Konanga. Moi, les Kadjika Zadjika, et puis à Papine Zola Messo, notre daddy, et puis Rokar Miesi, les mignons garçons. Ok, Basango, il y a bien Konalelo, oyebi rumeur, rumeur tout est, mais c'est vrai, émission les gars qui n'a pas site belé, notre sœur tendresse, ça la émission est belé toyebi de partout dans le monde, mais les lots, PC suspension. Dans le domaine du théâtre, à jouer sous tes pas modéraux, yo olobani par rapport à oui, surtout dans les réseaux sociaux, mon président, ok, je respecte beaucoup, tout montre il y a modéraux Totokani, mais ma Vanessa, on monitor le papier makamsusu, on monitor moko makamsusu qui est ma belle mboka, il y a modéraux, c'est mon père. C'est mon daddy, yem ta longolanga na Brazzaville ya nanga awa nazaka vraiment très reconnaissant. Yem ta bimisanga na télé ya kin, yem ta sala kenaye bana bastar rebelle. Mais quelque part papa na biso azala ayoka lito imorote, ayoka mato mibale. Ya modéro a tapé à côté makasi, asali mabe makasi ongamwa na ye, nazaki directeur ya campagne na ye. Na moment élection oyo ya bato théâtre ba venturier oyo bazo kumba théâtre mabé ngana zaki le roi directeur à campagne na bane ko ça les campagnes voir même batu musu ba yinanga pona ya modé mais ce que le ya modé a télémeli tendresse bongo et ça quoi télémeli Jericho Betox parce que tendresse aza mwana nanga na formé na internet na lobité kaza mwana nanga na théâtre mais na formé na internet na chat tendresse na internet pona ko sunga bande ko ndenge to sungaka le tendresse aza na mot à dire na internet mais ce que le ya modé so ba décision bongo na habité à suspendre yé na théâtre. Na théâtre nini ya bango ya lemba to na théâtre ya Congo parce que théâtre lemba peut tendance à jouer en côté ba benga ke pété muto benga ke kaka souvent ya modé en opé l'aime ça suspendre yé pas na yé et non que na théâtre Congo et puis nous sommes dans un état de droit tout le monde azana o maya koloba o ya sengeli nango aloba ba suspendre tendresse en tant que comédien to en tant que chroniqueuse yango na olinga na yeba pour nous qui réunion ezaki soki lelo parce que bit nanu yango eza nini tendresse sali nini yango ngana olinga na yeba tendresse sali nini mais bato ebele ba se plaindre na comportement ya tendresse que azoloba aza vraiment na kilo maloba na été maloba nini Vanessa il faut pas ça argument na bango internet des églises oui est-ce que lelo so ba classer bateau bazo finga bato na internet tendresse ça la premier yo yebi bateau va finir bateau makasi na internet basali est-ce que tendance à cause la première et ça en sens té makamwana makamasa na mboka eze belé mokonza mboka sika koti fachi azana besoin bateau ba ko apporter ye malamu na kati ya gouvernement na ye d'abord avant baté ya nanu tendresse bango moko nanu bauti ko sala ce qui ba benga oni transition na théâtre ba kaboli ba poste ba consistant ki banani
parce que moi Jerry Kobetox na bandi théâtre na 97 ba consulter qui na reconnu pas Maman Olive. Oh, Maman Olive eza problème té baza reconnu pas Maman Olive eza problème té et puis pas Maman Olive ngo ba kendaka ba senga Maman Olive ni mabumu na bango ba sapatu na bango ba soma na ba ketcho ba envia comme ça ba tumsu ba pédé na internet na théâtre ba nelo ba envia yango wana eza na mutu moko te Maman Olive lembe lelo osa sumo sa mokonza mboka te et comme ma Denise est-ce que mutu moko ayebisa ko mama sa lebiso entreprise to industrie cinéma na bango no so ba kendaka wana si on tolo baloko ba sa posa tolo bat tout le monde a kendaka na mabumu na ye mais soka zalaki ba tumsu ba musicien bolinga bo seka bango. Moi j'étais le premier à finir un combattant na poto on a soit risqué pour alobake ba comédie ba na poisson ba tchela ba combattant les longs na futa manani est-ce que ngana za mona mama ni mama ba benga ngata ko benga parce que ba yebi ke na ya maka émission na ya maka ba opposant na émission nga mo ba benga ngana kinga kate za tete to lo ba pe maka mangoto Maman Olive Lembe oza mama ya batu nyonso même si oza mama ya mokonza moko Maman Olive ayebi te comment okabola ba comment okabola makasi nga ba pesa ba senga ba kangisa ba photo passeport rebelle ya mbangu lelo ba benga nga kuna mais nga zo la kenana nga na Maman Olive créer les biso entreprise ya cinéma créer les biso industrie cinéma ndenge Nigeria lelo baza 3e na monde l'industrie cinéma États-Unis Inde après Nigeria mais Nigeria ba copier mon nsusu ba copier ba théâtre na biso awa bango bakendaka kuna pona kosenga bilamba na ba misusu nga nazo bela Maman Olive kipenga nga mutu esala nga pasi na bela liboma est-ce que balobela théâtre mais lelo bango ba moni ya kolobela izaka ba telemela tendresse ba temi tendresse atika ofinga de Londres te tendresse afinga ko finga ya José te et puis nga na ko permettre ka te tendresse afinga ya José afinga ya Modé na ko permettre ngote tendresse ba yamba ke émission seulement asala ki analyse. Et puis, attendez, dans un arbitre, dans un terrain, à la moutonneuse, équipe na Koumissak. Tandis que commissaire Ma Charlie est allié. Nous avons mis un commissariat José. Est-ce que Ma Charlie a un problème? Pourquoi tu veux mélanger ma Kambouboé? Ngai ma sali et puis d'abord, nga gérer na rotika na kota na soso théâtre on a été. Na bisaki ya modeso sangani kana bato na na kota kuna te. Bato nesi bana. Bato na sangana ba on atanga ba komona ba on te pona fula ba on te ngana makam na internet. Bato na to sangana ba on na kota soso théâtre te. Na so créer plateforme na na so ba avocat. Ça c'est de désordre. Et ça désordre, nous sommes dans un état de droit. Oh ya c'est pas na parti mo bo c'est pas na lo mo bo été. Akeya sali yaye. Lo sanzo sala yaye. Viens na biso lo sanzo sala yaye. Ngape na sala ya ngai. Oyo tokolobela théâtre pene ya solo oyo tokosala mabumu na biso te ya mode vie nanga osali mabe makasi eloko wana ekosopa makasi tika kolanda makambo bato bakosa yo osa vie nanga na oluka onga kuna luko na privé Jerry Kobetox bato bele ba olanda biso babitala Jerry Kobetox ayoki zuwa po baninga babenga bango na mama ni mama yango azoya idepes chaque jour pour Maman Denise azoela ta moi plaza sponsorisé numéro 1 à théâtre peut-être soki Maman Denise azui pe a sollicité a salenga ndenge Maman Olive asalela bango na robo yango te non boya ngota za mama mokonza mboka ochela bango ba diabote ochela bango ba diabote bango ne bachela ba diabo ba koma kotela banganga kisi ba mvute Maman Olive linga bango ah bon mais oui toyebi comment bino batu bo créer pe film mo bona kata mboka soit disant moi c'est mokonza mboka mto a produire ngo mais tala bosala pe na coulisse oh bino ko leso to vanda to lobaka te nga Jerry na vanda na lobaka te ya mode to yebi ya mode asala impact na Congo fufu kolia mais yebi faza moi idée pe ya kopesa ta mama na azala te ya mode na nga biso to yebi ke yepa ke na mama aza ke na mama ni mama na film na azala te même ya mode na nga to kozala même opinion na yebi ke ve na nga otala émission bo tindela ngo otala ngo parce que batu ba kolba ki afingi modero je n'ai pas insulté mon père na osong seka na nzela ya mode azam nyoso pona nga yemta bimisa nga lelo mais tant makambo ezali photo lo barango vous comprenez ce bango ba kendaka pa Maman Olive po Maman Olive apesa bango ba bien moko boye lelo yango omo na théâtre lelo théâtre kufi oui théâtre kufi eloko malonga esala masute et comme mutu azuki cinéma na kisensu azuki cinéma na matadi kibala aya sali biloko théâtre na bateva kinya asali succès bobengi artiste eza biloko to hotelemela vadesanga na nyoko mi na théâtre na kati ya vie na nga pona sa théâtre vous comprenez donc depuis na sa théâtre jeté na kenda ina na so ba syllabus na sala étudiante mais na so ba syllabus pour la nini na so recyclage ya cinéma
parce que lelo bato mo bote mabolo ba auto telemeli tendance à tourner sur ba film été Karine Mokonza afinga Ouer afinga Jibe afinga Fali afinga Fabrigas bo telemela po azape muta maboke Gastembo afinga bato na internet azape muta maboke totanga lisusu Nyamako Fali po ba auto kangise azape muta maboke auto pa master totanga lisusu nani Adam Suluzolo Ouer apesa sanction contre maison mère te Raifa bo telemela tanke muta théâtre Oso mo ateke bo tapa côté bazo taper à côté makasi bazangi makamba osala ba vanda na réunion na bango wana basala o basali soki ya transition na théâtre batala makamnini mokonza moka koti projet nini ba okoti la mais ba yebaki ba okota projet ngape na okota projet na soki na question na lobi na commencer émission politique pour mama ni mama changa ka non nga ba na émission politique armelou le peuple d'abord na UDPS ba armelou ba yebisaka nga omoni tanga bomoni bande komo ba BBC bino boya ko sala ngo biebale ba tuloko ba vena so ba Daniel Saf ba BBC chronique politique ndeni journalisme politique ngana lobby yango je parle ngam na lobby bana poto pe ba sepelane na oloba Daniel Saf BBC chronique politique na journalisme politique yango mona komi député à Sombalanga ba vena biso ba mayi mukebai obi poni ba bebisa ba laksa tendance baza batalamuka menga lelo Jerry Compétence naza mutu wapi Malama balati sango muta IDPS. Dernièrement na lamuka bangi babeta nga. Balobi oyo ke na IDPS mingi. Mais nga na nsi bango na so information no so prévaner. Na auto ya mamuta Frank Diongo. Afinga Kabila makasi na zape na danger. Kabila en plein pouvoir. Na yama muta lamuka afinga Kabila makasi mais nga na zaki na micro pour na chabango. Les gens sont les mal intentionnés. On se comprend pas bele ba comprendre vision ya mokonza mboka ti. Donc tokene to zonga na nzela batuloko ba ya modèle na héros ko sasuma kamwana ti to ça état de droit na minute oyo yo ko temela mutu to bo asa sous théâtre te asa sous émission te otelemele ozanani solution ni bozo na théâtre lelo ba vient monsieur belé baso souffrir na théâtre kokodio ko yewana avant na bandal mutu a trouble mental bango basala nini baloba na maman est-ce que baloba na maman li kama kokodio ko baloba na maman li kama kokodio ko baloba na jamais on se comprend donc na moment auto ça oyo eza moment ya kosangana moment ya lisanga eza moment ya koluka ba problème ne ba oluka na te et puis ni na bango ba kosala eza nil et sans effet. Ok. Oloma Jerry Compétence soki lelo opportunité et puis ça melio que lelo maman Denise a coûté na bi Jerry Compétence solingi na sela onini na souci aux ala nango chaque fois pour na théâtre na biso na mono aux ala vraiment le seul artiste o linga ko bunda mingi pour na mboka mingi pour na théâtre na biso ya mboka na biso Congo parce que ekufa nango. Eza question mo Vanessa eza question mo malamu vraiment faut ça yo et puis ça na Cell News ba tous nos questions yo. Et là le bosso na kutena ma Denise na yebise maman oza maman oyo bengisa ba comédien nyonso na ko bengisa ba comédien nyonso ngaza muta tricage te te bengisa ba oyo omoni au moment ba scénariste belé ba no benga bana basi na ba film po ba damsona ka bango ba lexa bango na ba mbeto ko damsone yo yebi kaka Betazol Betazol ya ba chela choko di ba scénariste belé te ba no ko luka bana basi omona Adam Sole ba bana basa batu président mo bima na bana nyonso tu ya groupe na ye omona o chef mo na kata groupe bima na bana nyonso ya groupe na ye nga Jerry na pesa ba conseil bo pesa bano bazana no ba opakola na couche mo nyovi abimi bien ba yana 5 couches na to sito lembi bango na poto preuve ane lelo rien à dire na bimisa ba star mwana na nga ya motema ona ba chef na bete la geto lo Karine ya mado lelo mage batu te wana masola balabala match radio wana match radio Jerry azaka mwasi na ye oyo batu surtout ba yebi alobaka pe na TV ozo comprendre mais ba Karine ya mado aza mwana onga na fuli na internet mage ba yuma mususu babanga kondima ba fuli ye po président na ko choquer mais tango bado luka ba fuli président na zalaki Karine ya mado le na fula e baby lelo mwana ngai ope ba memaka pemena na maman Olive mwana nga groupe bayebi passe ninga na mona po na fabriquer na internet po bango bazwa donc na yebisa maman na biso maman Denise créer biso entreprise ya cinéma et comme appelé na valeur na Congo a créé industrie ya cinéma tu rencontres na YouTube yo ka ça bien bien eza danger moko okotika sikolet nga so na kotika siko ba benga na ngola film na ngebimi
no opekisa nani okotia clé kuna donc tokotika ba Nigeria ba na YouTube mais baza déjà na eloko zo protéger bango donc tokolongwa na makambo ya ba YouTube tokomi pena gouvernement et produire biso to CD to tekango na prix moko boye o bana mboka nyonso ole ba somba pirate ba kosomba original na poto pe o lelo ba so envier YouTube ba kozonga na CD yo so ba CD $1 ba somba ya théâtre to $2. Est-ce que Congolais na zana somi pirate c'est kaza ndoki donc eloko ngana osenga na mama Denise yango wana asala oyo ba yaya ba ndeko biso ba batanga baza ba o ngakutu bocha président tel ba français bien ba kutana mama Olivier alobani batala ba kena kaka ba mbote na ba kena kaka ba photo na ba chameau na ba cheval ba la semso pe na ba ngomba. Yes, solo. Merci beaucoup, Jerry Cometox. Na bandi qui est comme une souka émission na biso. Mais message ni ko lancé na ba ini so bazo qui passe ya ko ka sanction à notre sœur, ba qui vraiment passe au lobani par contre. En tout cas, bato no surtout boka qui passe, bato tout boka qui passe, tendresse à kotika na kozala sanctionner te. Na auto on peut exemple mo Karine Mokonzi afinga batu. Sikozo boy en tant que qui? Moi na zo boy en tant que peuple congolais, en tant que citoyen congolais. Ba la biso règlement d'ordre. Et puis est-ce que tendance à s'adhérer na partani na bon. Na social bon, avant de sanctionner mutu. Les tingani na zakana internet. So na sali mabe. ANTPC, ce qui ANTPC n'est pas théâtre. Il y a chronique, il y a journaliste. Siko yaba journaliste est-ce que Moutaza président nani pour na yebiete Jean-Marie Kassa mais c'est sanctionné nga ana droit on a te ngana sadera na nina bon jamais si tendance bo sanctionner na voix nini botika ba moziki ya tendresse a osala toujours musala et puis ngana belo mo we bata théâtre balobi tendance so reverser bana mibali o ba osala basi na bango mabe eloko pena balobi yango wana pona ke eloko ndire elo mo bimi bongo. Mais tant que tu as le théâtre, nous avons la face na yo à ce comportement bien moi si nous salle théâtre parce que nous fond d'abino si on bino boni ba théâtre te point les tingana na la film moro a non si c'est un journaliste na ba théâtre et puis na kokota na vie ba théâtre makati ba théâtre belé bazotama na vie mabe comment to la baza batu comment to la mibala batu mutu atale na TV ba baby selo ngana linga kete azo mobile na ngai et na basi apoto ce qui yo ça la no mo sapoto mabete et touché onani ce qui yo posano na mo sapoto te bando banda théâtre oso banga tango poto lem so ba ko bebi selo suite Herman Kasongo asala mama biso bien ya Willy Mambo asala mama na biso bien Sami Mokili asala mama biso bien Anso Nuzolo ya Fioti José de Londres ye mutu asali ma Charlie mabete ma Charlie pe asali José de Londres mabete ba kaboy na bango na ndenge ya bien na ndenge ya calme yango pa bali naye bwana za base libala na za base eza libala solote ngamna webisa yo donc botika ko intoxiquer baninga mususu bolo bo biso syndicat to lobi boye non na bike na jino la za na syndicat ya na batisa za na syndicat ngamo ko pe na za na syndicat et puis shoga za na syndicat tendance à finga ba chronique ba chroniqueur na ba chroniqueur ça finga ba théâtre té oh alingi ka ko loba mingi de toutes les façons tendance musala ça laisser bana nae tendance à na mona za université tendance à na mona musa ko tantique donc c'est un peu ça na pesi mbote na bandiko nyonso bolandi ngai Pacheko Munyanga le roi de Michigan solola na pesi mbote na Asmak la canadienne na pesi mbote na Armelou venanga Armelou mona banda la seule puis divine la diva de la presse donc yepe kala mingité tant on foule bolo baso so moi sinao bayo. Merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés na site Nabito pour nous Kolanda Biso de partout dans le monde. Merci à Rekarmi, le mignon garçon de Milouz. Merci à Papine Zola Meso. Merci na ba fanatique Nabiso Balanda Biso de partout dans le monde. Oh ba finga bo mais ota la kaka. Yom to finga mo la émission makasi bona pesa ta mégate. Merci Nayo, merci à Christelle Rose, membre de la presse congolaise que je dis. Merci beaucoup à Francis, merci à Waza, merci à vous tous. Merci aussi à Jules Mambotel, à Accenti, Jules Mamba. Merci à Merveille Moujinga. Nabi na place na boire à Batou, à Sola raté. Bien vous na boire à Merveille Moujinga, Balobi, Tantine, Nabi Somoya qui Merci à Eliel
Makolo Makoloska. Merci à toi Eliel. Merci à Tabita. Merci à John Lupungu. Merci à toute ma famille. Merci à vous tous. Papine Zolamès, Babi, partenaire papouche de la famille. Merci à Armax. Merci à Armax. Armax, mais C4 Tonini. Merci à Gola Mayala Nzoto. Et ça l'a bien. Bisous, bye.